Pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ qui veulent faire leur promotion dans ces sites internet. Et les Nazariens est là pour vous accueillir, pour faire vos promotions et tout ce que vous voulez. Et surtout les pasteurs, pour les prédications, les frères chrétiens, pour vos albums, vos disques. En tout cas, contactez le site Les Nazariens. Les Nazariens, c'est un site qui promouvoit tout le monde, hein, qui fait la promotion de tout le monde. Donc, il fait la promotion des serviteurs de Dieu. Et donc, je crois, on a tout dit. Hein. Les Nazariens, les Nazariens, les Nazariens, suivez. Nazaréens, Nazaréens. Le ciel est encore rondement ouvert pour vous, ministres de Dieu et peuple de Dieu. Vous qui aimez la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'église Christ Roi organise encore pour vous 6e édition d'une grande conférence biblique internationale de leaders d'opinion. Mamae, qui commence du 8 juin au 15 juin 2014. Mikolo Mwambeya Pamba Liboso Yankolo, qui est notre Père. Kasi Yambala Oyo, mon peuple sera enseigné par moi-même, dit le Seigneur. Mais à travers ces oins, au numéro 11, nous avons le docteur Jacques Kangodia de Belgique. Au numéro 10, Mamae, nous avons le pasteur Alain Kupoulou. Mosali Oyo Atanga Kamafuta na Monokona Ye. Au numéro 9, c'est le docteur Gabriel Mpiana de Côte d'Ivoire, homme à la connaissance céleste. Au numéro 8, le pasteur Joël Kienga d'Angola. Au numéro 7, c'est le révérend Alice de Kenya. Au numéro 6, Bishop Ezekiel Kalou de Nigeria. Au numéro 5, pasteur Christian Chikodi de Nigeria. Mama Nangaye. Au numéro 4, pasteur Alice Oufandam de Bénin. Au numéro 3, apôtre Tambuluko Kipapa Wangaba. Au numéro 2, c'est le pasteur Mouzé Gédéon, hôte de la conférence. Mama. Et Silina Nouté. Au numéro 1, nous avons le maître Jésus-Christ qui sera au rendez-vous. Mama Nalikambo Zanini Topete Bezali. Où vas-tu? Retourne vers ton maître. Et Kabwani Nabiteni Mibale Yokanga Mala. Première partie Ezobanda, na 8h juste à 12h juste. C'est session matin. Deuxième session commence à partir de 7h juste à 19h juste. Saison soir. Miloulou et Swami na avenue Lobo numéro 74. Topé 74 dans la commune de Ngaba. Policolo et Pongwamelio Mama. Bienvenue à tous. Signé Mouzé Gédéon Lumana. Nous lisons dans les livres de Juges, chapitre 13, versets 1 à 15. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte,
et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il vient, d'où il était. Et il n'a pas dit, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme... Manoah fit cette prière à Dieu. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Amen. Tosukeliwana, bozana Bible, vous continuez. Malgré le passage na biso eza moulayi, na kosa la synthèse pour comprendre. Na pamboli nzambe. Nazo pambola nzambe pamba te. Pour na souffle de vie. Les ana musiciens moko ayemba loba kolala kola mukeza habitude te. Les ana basi kitoko koleka biso. Awa tozoloba bazoko tie na salle de mort. Azana mbongo ebele mbongo etikali. Aza kitoko ekei na lilita. Amen amen. Mususu ndenge tozoloba boy. Azoko kata ko pema te. Azui malade, malamuka ki malamu. Mais yo nanga nzamba zo sala biso grâce. Il faut te payer merci. Nazo kende na ko pesa chéri nanga merci na ko bosa na yete parce que ceux qui étaient na linga ki nazala musali na nzambe te. Eza encadrement na ye nde sala ki était nazala na makolo na Yesu a supporter pe kotika ye batango mulai pona ko bondela. Ceux qui étaient vraiment pede naza musali na nzambe te. Nzambe nanga pambole bisikazali. Na bosani te. Basali na nzambe nyonso bachetolo na sepo na réussite ya milulu oyo. Nzambe ya Israël a pambola bango. Na pesi pe merci na ba invité na biso nyonso. Ba ye ko répondre na invitation. Nzambe otozo salela mona bino a pambola pe bino lisusu. Amen amen. Tozana thème na biso ya munene penza. Thème oyo tolobeli pendant 3 jours, le 3e jour, le secret d'une femme dans le mariage. Ezana ma bomba mi ebele, poete libala ya mwasi ezala kitoko. Ezana likambote elokote na se mokili oyo, oyo diable alingaka te lokola mariage. C'est depuis la création. Présence ya mwasi na jardin d'Éden, diable a telemaki, alobi ete pas question que moi si oyo azala awa esengeli na banda ko bundisa ye. Amen amen. Amen amen. Mais akoko kabiso te po ete basala biso na mukuwa. Basala biso na eloko ya makasi na mukuwa ya pembeni ya motema ya mobali. Amen amen. Na yebi ete pendant tous ces 2 jours na lobi makasi lelo eza mokolo ya suka. Tozo continuer na ba secret na biso moyen na zongele ba secret nyonso ezate. Mais passage to uti kotanga nde inspirenga makasi. Amen amen. Tangu natangi passage oyo Bible ezotalisa biso ete ezalaki na mboka moko. Na mboka wana ezalaki na couple moko. Na katikati na libota wana mwasi abandaki kobota te. Amen amen. Mwasi abandaki kobota te. Mena katikati na mboka nzamba boya kibana Israel. Pona nini po basomuka kiliboso na nzambe. Nzamba pesi bango mukongo. Apesi bango na maboko ya banguna na bango ba Filistin.
Mais moi si oyo avandi azobota te. Mukolo moko. Moi si azui visitation divine. Amen, amen. Nzambe yeko visiter mwana mwasi oyo. Atindi ange na ye. Pona koya bisa ye ete. Ngai nzambe na yebi ete oza sterile. Ngai nzambe na yebi ete motema na yo ezotungisama. Oza na pasi na katikati na libota na yo. Obota kate. Me na ye koyebisa yo ete. Kobanda lelo ozosala nini ozobota. Amen, amen. Message ya poko ya lelo. Ezo concerne mwana mwasi moko. Mwana mwasi oyo abotaka te. Mwana mwasi oyo libala elingi kufa ye pona kobota. Nzambe atindi nga na poko ya lelo pona koyebisa yo ete ozobota. Loba mene ya be mwana kota na libumu na yo. Na yebi ete natambulaka na Nzambe. Nzambe ya makambo ya minene. Na makambo lokola oyo, na ngonga lokola oyo, Nzambe nanga alingaka kosala likambo na mwasi moko pamba. Mwasi oyo na chela kitolo na se. Pendant 2 semaines nazolele pa na Nzambe. Nazoyebisa Nzambe ete nazolinga. Osala likambo ya sika na vi ya mwana mwasi moko. Asosola ete ange mujinga azalaka na Nzambe. Amen, amen. Amen, amen. Na yebi ete Nzambe oyo asalaka na nga na milulu lokola oyo azosala na yo muto botaka te. Soki ondimi amen moko ya bien, mwana moko ya kitoko, mwana moko ko ya pona ko délivrer mboka oyo azokota na libumu na yo na poko ya lelo. Toza na période oyo basali na Nzambe baboyi Nzambe, Dieu merci. Toza na période oyo batu nyonso bazotosa lisusu Nzambe te. Toza na prophète moko te na mboka na biso oyo azali kobanga Nzambe. Nzambe atelemi azoloba. Aza na pose kokotisa prophète moko na kati ya libumu ya mwana mwasi moko oyo kondimete liloba ya poko ya lelo ekosala likambo na bomo na ye. Pasi na yo Nzambe ayebi yango. Kolela na yo Nzambe azoyoka yango. Bible ezotalisa biso ete notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ndenga asalaki na mwasi ya Manoa, ndenga asalaki na mama ya Samson, na poko oyo azosala na yo. Nga na yebi pasi na yo te. Me Nzambe oyo azwinga na musala, ayebi pasi na yo, ayebi kolela na yo. Nzambe oyo alingaka te koyoka kolela ya mwasi, akiti na bonzambe na yo na ye, pona kosala lelo bikamo na poko ya lelo. Aza Nzambe. Nazo présenter yo Nzambe nga na mona na misu. Nazo présenter yo Nzambe oya tinda ba ange bazo benga mete baza ba messager de Dieu baye kozwanga bakena ngati na 3e ciel pona ko pesa nga message nga nazo yebiso na poko ya lelo na mibenga ko musali na Nzambe te me bazwanga na musala. Amen, amen. Nazo linga na poko oyo Saint-Esprit apesa yo matoi ya molimo. Apesa yo motema ya koyoka liloba na Nzambe oyo. Nzambe ya ange mushinga oyo ngana leleli butu mobimba na yebisi ete ozali Nzambe ya bikamu. Otikala ko kobongwa na te. Ndengo osala kananga eza ndengo kosala na mwasi moko na poko ya lelo. Hallelujah. Nzambe atali na mboka profeta zate. Elokolokola oyo na mboka na biso profeta zate. Ba prophète ba komi kotelema pona ko senga mbongo soki apesi yo message azozelo sombele yo veste azozelo pesa ye dollar mais Nzambe aza na posa ya prophète moko kotelema pona ko délivrer mboka oyo. Prophète wana eza mobali muto kobota yete mwana mwasi moko congolaise moko nde kobota prophète de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Mwana mwasi oyo akutani na ange. Biblia alingale ezolobete kobange esaliye. Azangi mwaye ya kotuna ange kombona ye. Azangi mwaye ya kotuna bisika ange lo awuti. Tellement que abangaki ayokaki kaka makambo ange ayebisaki ye. Akeiti koyebisa mobali na ye. Azoyebisa mobali na ya lobi. Tangu yo ozalaki te. Mwana mobali moko ayaki. Meloko ezoka musanga elongi na yezalaki lokola elongi ya batu te. Azoyebisanga nini?
alobi ete okobota mwana mobali me ayebisinga eloko moko alobi ete kobanda lelo vinyo ekota na libumu na ngai te masanga ya makasi ekota na libumu na ngai te bilei ya mabe ekota na libumu na ngai te nazo sakola likolo mwana mwasi moko oyo azozela profete na bomoi na ye nazo yebisa yo kobanda lelo masanga ekota na kati ya libumu na yo te bilei ya mabe ekota na kati ya libumu na yo te kobanda lelo kotonga te koyiba te koyina te kosumuka te po mutu azokota epa na yo aza mutu ya makasi aza mutu ya makambo ya minene Bible ezoloba ete aza consacré de le ventre de sa maman. Amen, amen. Amen, amen. Mwasi abombaki mobali na ye te me nazo mwana lelo biso ba mama tozana makambo ya kashi mingi ozana makambo mususu wa mobali na yo koki koyeba na mususu ya yo moko. Amen, amen. Me mwana mwasi oyo Bible ezoloba ete akendeki tout droit epa mobali na ye ayebisi ye verite etangu papa yoki papa tikalaki pamba te Bible ezoloba ete papa akeyi na kokonsulite nzambe akeyi na makolo na nzambe pona kosenga nzambe ete papa malgré mutongo yeke pa mwasi nanga ngai pe naza na bosenga namona ye pe nazoluinga namona ye pamba te poto yeba ndenge nini tokoki kosala pona éducation ya mwana oyo kopesa biso. Amen, amen. Lelo bana batomboki na mabota est-ce que tokende ka kosenga nzambe ayebisa biso eloko nini tokoki kosala pona éducation ya bana na biso ou bien tolobakete mwana wana etaliye eko akoma kuluna kanyama mutu akosisa likambo na ye. Amen, amen. Non, Bible ezosenga biso ete tokende na mabolongo tokende ko consulter nzambe totuna nzambe pona éducation ya bana. Éducation ya bana ezobeba pona nini? Amen, amen. Peut-être mwana wana kozala mosali na nzambe munene diable amoni ete mwana oyo aza na étoile kati na ye na sala nini nakende kobebisa vie na ye. Amen, amen. Amen, amen. Totika distraction botalanga ngana lingaka soki nazo prêcher bozo pesanga miso nde na koyebeke bozo yoka bien. Amen, amen. Papa sambeli tango sambeli asilisi nzamba yokeli ye nzamba olie azongisa ange epa ya papa mutu asenga ki ete ange aya koyebisa bangolo lenge nini bakoki kokende kobokola mwana ange azozonga kaka epa na mwasi mama nazo yebiso likambo moko pona makambo ebonga na bomo ina yo pona makambo ebonga na mariage na yo kaka yo na nzambe. Amen, amen. Charge nyonso ya foyer charge ya papa charge ya bana ezana mutu ya papa te mezalaka na mutu ya mama yende azali komema fardo ya famille soki ozolinga makambo ebonga kaka yo soki ozolinga obebisa ngo kaka yo me na poko nazo yebisa yo ete kobebisa yango te. Amen, amen. Kobebisa yango te tangu papa mama akutani na ange pour la deuxième fois ezalaki na bilanga mama kimimbango tie pa lisusu epa mobali na ye abombi yete tango komi epa mobali azo yebisa yete chéri na ngai muto na yebisa ki yo la fois passé wana ayelinga lisusu tango yo zalaki te tango tozana bilanga na tiki ye kuna na bilanga nde bazuinzela bakei bango nyonso mibali tango bakomi yoka papa azo tuna ange yonde muto okutanaki na mwasi nanga yonde muto yebisa ki ye makambo nyonso lobaki ange alobi eza ngai tosala nini bato baza na souci ya koyeba ete tokoedike mwana nzambe akopesa biso ndenge nini azotuna ange tokosala ndenge nini tango maloba na yo kokokisama tokosala nini pona éducation ya mwana na biso ange azoyebisa ye ayebisi papa ete yo komela masanga te komela vinyo te kolia biloko ya mabe te azoyebisa papa alobi nasi na yebisa ki mwasi na yo alanda kaka makambo nga na pekisi ye eloko nyonso ezobengama ete ezali vinyo ezali alcool ekota na libumu na ye te ti mwana
mwana wana kobotanga. Amen, amen. Tango batikali kikimia te. Pona sikoyo ko sele parole de Dieu. Bible ezolo bete papa bandi ko senga ange. Azo yebisa ange te. Tikala awa. To pesa yo offrande. To sele message oyo. Poete ata tango ko ya lisusu to yebete makambo lobaki ya sol. Ange alobite. Ngana liaka te. Papa kanisi ange aliaka. Ange ayebisi ngana liaka te. Et donc on a conseillé yo eza ete sala offrande au pesa nzambe. Amen, amen. Et donc on nyonso za ngo sala nini pesa nzambe. Tango babandi ko sala etumbelo. Pona ko pesa nzambe offrande. Pona ko sele maloba ange ayebisa ki bango. Zeminano ekoti na libumute, mais bango yokomi ko pesa déjà offrande. Bazo sala déjà sacrifice. Pona ko sele message. Pona ko yebisa yo ete action de grâce et sombaka eloko mutu aza nango posa avant mutu amona nango na miso. Amen, amen. Mais biso to sala querer. Bako pesa yo message. Ete lobi okobota, lobi oko voyager, lobi oko sala mutu munene, otikali ozota la prophète wana. Ce qui est un message yaki na parole, au lieu au sele yango, o tikali o vandi, o lobiete tangu na kozwazemi, ou bien tangu na kobota, tangu na kobala, nde na kopesa témoignage. Amen, amen. Mais bango basala ki bongo te. Bango Bible ezo lobete, tangu bazo sala offrande, tangu batali milinga, po bamona milinga ndenge ezo matalikolo, bazo contempler milinga ya offrande na bango, fime ya offrande ndenge ezo mata. Bible ezolo bete mbala moko ange atombwami. Amen. Ange atombwami amati likolo. Ndemba la moko basosolete mutu to bandaki ko solola na ye aza mutu lokola batu nyonso te. Aza prophète te. Nzambe atindi ange. Nazo yebiso likambo moko. Papa mobali na yo akoki ko panike. Mais moi si apanikaka te. Moi si basalaye na maîtrise de soi. Moi si basalaye pour ne ko réconforter mobali soki problème ezali. Moi si basalaye pour ne ko trouver solution tango makanisi ya mobali ezosuka. Amen, amen. Mais les lois na mibali ebele bazo voir même AVC pour na nini soki problème eye. Moi ça zo ebiseye ke likambwana etali yo kaka. Wana na yebisa ki ko makambu na yo na kokota te. Amen, amen. Ba problème ekoki ko ya. Mbongo ekoki ko sil. Maladie ekoki ko ya. Ba perte ekoki ko ya. Mais ala mwasi moko oyebi ko réconforter mobali na yo ko songise na nzela. Manowa trouble kangiye. Alobi na Israël totikala komona nzambe te. Soki mutu amoni nzamba tikala kana bomo ite. Azo yebisa mwasi na ye tokufi. Mwasi alobi non. Toko kufa te. Soki nzamba ye bakati azobo mabiso alingaki apesa biso promesse kitoko boyete. Amen, amen. Nazo linga na yebisa mwasi moko. Oyo nzamba sa yebise ye likambo. Nazo yebisa yo te kokufa te sans que omona promesse accomplissement ya promesse na yo. Nzamba sa yebisa yo ete na libumu na yo ekobima mokonzi. Tanke mokonzi wana nano abimate. Nazo yebisa yo na kombo na Yesu. Ata maladie ye de gauche, ata maladie ye de droite. Nazo yebisa yo ete woko kufa jamais. Ti mukolo komema mokonzi wana na maboko na yo. Nzamba yebisa ki yo mobali oyo yozo bal, mobali oyo akosomba voiture, mobali oyo kozala na vie ya bien. Mais mbongo nanu emonani na maboko te. Accomplissement des promesses nanu yete. Mbangu wana obandi ozokende wapi? Amen, amen. Amen, amen. Ozokende wapi? Ozotika promesse na nzambe epa mobali na yo po batika de kosepela nango epa mwasi mususu. Amen, amen. Te ndenge to yeboy ataba problème etelemi na mabota na biso. Ata diable akoteli mobali na yo. Alobi ete yo okovanda lisusu awa te. Yebisa ye ete ngatangu promesse ya nzambe nanu na moni yango te epa na yo na kotika yo te ngai na yo na kangami na yo lokola sonzo. Ngana kama wakakutu basi
O bazalaka mobali aswanisi ayebisi mais ma biloko kende umoni penza memi akei. Yo so balinga ozui problème. Amen amen. O balinga ozui problème. Sans tant tu okundanga. Amen amen. Moi si azalaka sonzo, moi si azalaka na motema makasi, ata passer de gauche, ata passer à droite, moi si akovanda, afukami na mabolongo, azoyebisa nzambe na yete, papa toyokana kana yo boyete, nazo linga vie ya mobali na ngai changer. Pona mwana ndezo kende, Sarah abotaki na ajini. Amen amen. Deuxième point pour le passage na biso. Franche collaboration avec ton mari. Et sengeli mwasi na mobali. Bozala na relation ya bien. Na kati na bino intimité ezala. Soki tozolobela intimité, tozomona bo permettre nga terme, tozomona mutu nyonso aza nu liboso ya moninga. Secret ezate. Mwana mwasi oyo tangu kaka anja yebisi ye akimimbangu. Bible ezolo basali nini akeiko yebisa mobali na ye. Mengana sina kata likambo moko ya mwasi moko na telefone na ye. Babengi ye mobali na ye avandi. Tangu babengi ye azo solo na batu mobali na ye atuni wana solo na ye tangu mulai bongo aza nani o relation na ngai. Wana mwana mobali azo solo na ye na 22h. Amen amen. Wana relation nanga. Mobali pa amiki disi alobe relation na yo na lingi na ye bango. Akoyi kozala nani? Nyonso relation nanga yo yeba. Oye bango kutupona nini? Na yebisi yo ke aza relation nanga, aza ami nanga. Mobali alobi yo mwasi alibala. Na ba ami ya mibali. Bazo bengo na 22h na tuna te. Mema biloko na yo kende. Amen amen. Bisika mwasi na mobali bazali intimité ezalaka. Vérité ezali. Sengeli to soigner relation na biso. Makambu nyonso to yebisana. Nazo tia point na bana basi o nanu babalite. Diable a cause la asalaki na parcours na yo obota mwana avant mariage. Ko bomba mwana wana te. Tangu mobali akoya pona ko bala yo. Yebise yeke na bota. Tozo kende sikoyo na point moko. Waneza na kati ya passage na bisote. Une femme doit être propre. Et ça secret mounene. Une femme doit être propre. Mobali à cause de la saleté, mais moi si jamais de la vie. Pour ceux qui moi si aza propre, ako komisa mobali na ye propre. Secret ya mwasi. Oyo Naomi azoyebisa Ruth. Na Ruth chapitre 3 verset 3. Naomi azoyebisa Ruth. Azolobete lave-toi bien. Oins-toi. Remets tes habits. Tozana makambu misatu. Otoko sala na propriété na biso na kati ya ndako. Ya liboso fo mwasi ayeba kosokola. Mama osokola kandenge nini? Na 2 minutes ne osala na kikoso wana. Amen amen. 2 minutes na kikoso. Azana 3 minutes na ye, 2 minutes ya kosokola, 1 minute ya kokola tena kopakola mafuta. Ngana linga kama kambu ya retard na vite. Kosokola ngonde nini? Amen amen. Ngana kota na lupangu moko na banda kofutela na komina Kinshasa. Soki na sokoli na tongo, kamwanda ko ezalaki chambre salon. Na banda ko vanda mingi na ndako soki na lambi na silisi na 12h na ke na sokoli na poko pe avanda lala na sokoli. Buyu wako mukolo lupangu. Wana komila kisati. Ayena makambu ya chiluba wana ya mboka awa aya komila kisawa. Oh. Kosokola eza komila kisa. Na vandi na ndako na zoto na bilambe zopola na sokola te. Amen amen. Lobi tolobaki solo nyonso ya nzoto wa mutu eza solo ya chambre à coucher na ye. Vanda ka sala ka boy. Soki ozoyo ka solo wana nde solo papa yoka kana kati ya chambre. Mais pour solo wana esila après milulu oyo bimisa biloko nyonso libanda. Na bambetu, na bamus biloko to ebima nanu libanda. Sokola bilamba ya salite na ya propre. Nyonso sokolango. Chana singa.
sokola elamba ya musi sokola musi tiango na moi. Amen, amen. Bande kokotisa eloko moko propre ozo classé. Tangu sikoyo koya kosokola ozo banda nanu na kosokola. Kosokola ko ya kosokola. Amen, amen. Ezana mwasi mususu depuis abotama kotoyo kaka ndenge abotama eza awu ekomi pembe siko musala na yeso ga monika mobali na ya vandi tala ye kaka yo ndenge ngoza ndenge wana ndenge Bible elobi ke lave-toi bien so ozo longola ba salite wana ngana benga kango salite biloko wana ezalaka lisusu te ata oya ba maboko oyo na oya ba makolo oyo na poto bazo raser yango longola ka nyonso eza bien te longola nyonso ya partout nyonso longola eza makambu ya kala ya mboka olongoli yango uye kokota na douche kamwa savon moko ya solo neti ba ayu wana savon ya kitoko vandela na yoko sokolati surtout ma ya poko okende mbango ozokende wapi ozo dessin ndenge nini nazozo maboko nanga mibale na bandi boy maboko oyo eza kuna natali nda katikati ya mbetu na che maboko boy siko nazoya na maboko chosko ekozala te sikoyo ozolali sa muninga na salite ozoyebisaka ozalaka no makasi te na sepelaka no kutu te oh makasi balukaka ngoti et puis ndengo osawana est-ce que oyebaka couleur oyo ya drap ko kotia na ndako na yo oyo ke soki mobali no akotia na ndako ayo ki bien mobali no alinga couleur ni. Amen, amen. Amen, amen. Ba cousin oyo nyonso eza ya kolala latin eza ya esthétique osali esthétique na chambre na yo pona ko batela yango soki bolingi bolala ozolongola nyonso oyo otiki kaka oyo nde balalelaka po eza couleur moko na drap oyo pe balalelaka ngo te ngai pe tangu na yebaki te naza na eloko moko eyaka na couvre-lit na ngai ça fait 3 ans eloko ngo natali yango forme te pongo eloko na kokende nango wapi nazui kaka na bombi tangu na bandi kotala na bakatalogue nazota bakatano nazalaki ndezoba ko nazalaki zoba na yebaki te eloko ngo eza sikati lelo tangu nazobongisa ndaku avant-hier nake komona ngo wapi eloko rose wana po yo kwende komi na wenze okomi koluka kaka ya boy te ezalaka ebele eza ba marque ebele omoni oyo eyaka na couverture na ba oreiller nango natanda ba couverture ebe ba ese kufa tala nzoka nde eza kosala nango dessin na sia ya musi zomona okomona ta eloko ya boy na tombola zwa na yo sala ngo décoration ya ndako na yo. Amen, amen. Mibali bazoki mabiso pamba po tozoyebe eloko te mais lokola lelo toyebi ba secret ebele ekoki kosala ke mibali na biso balinga biso bazonga na kati ya ndako to ko associer yango na prière po ete bolingo ya ebandeli sala nini toyeli awa bolingo ya ebandeli oyo papa azalaki soki amoni yo te azokoka kolia te bolingo wana nde toza nango posa ezonga na mabala na biso mobali na babandaki kopesa yo bakombo apesaka yo lisusu bakombo te bakombo ekende wapi sheri na ngai. Amen, amen. Nzoka ndenga moko na kopolisa minu na ngai na koyeba kolata bilamba kitoko ya kolala na ngote na koyeba kopokola mafuta ya bien na nzoto na ngai te na sala kinini na kimisaki mobali na ngai. Mais lelo bazo sala nini? Lelo bazo zonga ko po nyonso na yebi.
Nyonso pe malgré na yebi yango na kosala nini na kosala yango. Totika bizeleli ya bateyi biso okomi na ndako esaka kaka okoti papa tunio kala wani ozaleki kaka na prière. Au lieu ya kolembisa mongongo lokola monsieur l'abbé ko avoir moto so ye retard. Yoka yo. Bongo na kenda ki wapi? Amen amen. Pona yo kanisi na kende ko sala kindumba ti. Pona yo na kende ko sala kindumba ko? Moi ça zalaka bongo te, moi ça zalaka na tendresse. Esengeli pe ata otolobaka mongongo munene. Soki ozo benga mobali no na téléphone, ozo lembisa mongongo po yoka bien. Ayebeke na zalaka na mwasi. Yoka yo. Bonjour papa. Boni. Ana benga kaka pona yeba soki za ndenge nini. Kaka. Mwana mwasi azalaka bongo te. Yo ki Sephora te. Sephora zoloba mobali na ngai ya makila. Mobali na ngai ya makila mama kenda ata soki ozangi makambo ya kolobebele lelo. Lobaka ka oza mobali na ngai ya makila. Soki oyebi moi français na yo, tu es mon mari de sang. Soki oyebi moi chiluba na yo, mulima wanyi meme wa momashi. Poso yili na yebite. Amen amen. Yeko la po mabala esala nini ezo bomoyi. Mabala oye sila ki kokufa ezwa bomoyi. Tozo tele masikoyo na connaissance o biso tozwi. Tozo sangisa ngo na prière. Tangu tozo bimo to banji ko sala makambo mabala na biso esali nini. To tele malikolo to bondela. Na ko senga. Amen eh. Amen amen. Natika ki makonzi nanga ona bosani bango. Mais tokangi Nzamba pambo na bino. Le ciel est encore grandement ouvert pour vous, ministres de Dieu et peuple de Dieu. Vous qui aimez la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'église Christ Roi organise encore pour vous 6e édition d'une grande conférence biblique internationale de leaders d'opinion. Mamae, qui commence du 8 juin au 15 juin 2014. Mikolo Mwambeya Pamba Liboso Yankolo, qui est notre Père. Kasi Yambala Oyo, mon peuple sera enseigné par moi-même, dit le Seigneur. Mais à travers ces oins, au numéro 11, nous avons le docteur Jacques Kangodia de Belgique. Au numéro 10, Mamae, nous avons le pasteur Alain Kupoulou. Mosali Oyo Atanga Kamafuta na Monokona Ye. Au numéro 9, c'est le docteur Gabriel Mpiana de Côte d'Ivoire, homme à la connaissance céleste. Au numéro 8, le pasteur Joël Kienga d'Angola. Au numéro 7, c'est le révérend Alice de Kenya. Au numéro 6, Bishop Ezekiel Kalou de Nigeria. Au numéro 5, pasteur Christian Chikodi de Nigeria. Mama Nangaye. Au numéro 4, pasteur Alice Oufandam de Bénin. Au numéro 3, apôtre Tambuluko Kipapa Wangaba. Au numéro 2, c'est le pasteur Mouzé Gédéon, hôte de la conférence. Mama. Et Silina Nouté. Au numéro 1, nous avons le maître Jésus-Christ qui sera au rendez-vous. Mama Nalikambo Zanini Topete Bezali. Où vas-tu? Retourne vers ton maître. Et Kamwani Nabiteni Mibale Yokanga Mala. Première partie Ezobanda, na 8h juste à 12h juste. C'est session matin. Deuxième session commence à partir de 7h juste à 19h juste. Saison soir. Miloulou et Swami na avenue Lobo numéro 74. Topé 74 dans la commune de Ngaba. Polikolo et Pongwamelio Mama. Bienvenue à tous. Signé Mouzé Gédéon Lumana. Yesapangosi pinzoli na vinangai. Pia longoli bapota na motema. Elongia mawa ebongwani nesengo. Bato basutuki na sina
séduit. Bona Yeshua, ah ah, Bona Yeshua. Salomon l'homme sage avait déclaré: ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yeshua ye mokolo na sabata, ye abongisi mokongo na ngai. Bato basutuki ngai nakomi geri. Bona Yeshua, Bona Yeshua, Bona Yeshua.